Personnalité. Bonjour, bonsoir, c'est l'heure à laquelle vous allez me suivre, c'est votre humble servante Vinicia, femme noire, femme africaine, toujours na masolo na biso otomesana ko beta na bino elongo kaka ndenge to salaka lelo to zabongo na kati ya campem to yebongo ko beta masolo na oyo etali makambu ya menuiserie. Donc tozolo bela makambo mabaya te matozo beta masolo na oyo etali makambo ya menuiserie. Toyebi na kati ya menuiserie tozalaka na ba porte, tozalaka na ba biloko penza ebele, tozala voir même na ba kiti, mais awa beaucoup plus menuiserie na bango ezali spécialisé na makambo etali ba porte, ba fenêtre, makambo etali tango mosusu ba armoire. En tout cas oyo bokoza penza na bosenga ya komona bozomona déjà mabaya ndenge ezali batandi vraiment mabaya ezali to toza na kati ya usine esika mosala ezali kosalema. Donc ezala branché, ezala scotché, ezala connecté, yo toza na besoin koyeba ba prix ya ba porte ya mabaya ya ba fenêtre. Donc biso mosala yango yo, donc ya ba meuble, ya ba mbetu ba biloko ebele okoza nango besoin tango mosusu ya ba berceau, ya ba biloko basani eloko ya kotiela mapapa. En tout cas donc awa na kati ezande solution. Donc toza vraiment na kati bozomona machine ndenge nini ezali kosala. Donc mbala moko tozo kotisa invité na biso obo yebi déjà bolandaka ye déjà mbote maman loba mwa makasi po toza esika mwa makelele donc bandeko balandi bayeba o se présenter oyebisa biso awa toza wapi pe nini toye kosala. Biso awa tozali na commune ya Nsele, na lobaka be na commune ya Nsele. Naza humble serviteur na bino Mitterrand oyo bomonaka déjà na bani na bino lelo te. De temps à autre na présentaka bino musala tosalaka eza musala social. Tozosala musala ya ba meuble ya cuisine, tozosala musala ya kosala ba porte, tozosala musala ya kobeta ba charpente bandaku. Donc ndenge tozali na société na biso awa tozala ba qualité ya bato musala nyonso ya ndenge na ndenge. Ok papa, musala na bino penza anakate eza spécialisé par rapport ya nini eza kaka ba porte ba fenêtre topé bosalaka na ba mabaya ya mbetu na ba. Bon biso toza na menuiserie générale awa na menuiserie générale toza kana musala ba porte pamba te, tosalaka ba mbetu, tosalaka ba armoire, tosalaka ba meuble ya cuisine, tosalaka ba charpente ya qualité ya charpente nyonso awa nde toza okosolola na ba différentes autres ba charpentier, ba maître menuisier. Donc qualité ya bato nyonso baza disponible apo lelo bokosolola ngai pamba te bokosolola mutu moko akolakisa bino spécialité ya musala na ye ezali nini. Papa tomoni machine oyo importance penza ya machine oyo ezali. Bon mpona kopesa importance ya machine oyo ezali machine ya rabot. Oyo machine ya rabot, importance ya machine oyo ezali mpona korabote ba porte. Bazo rabote ba mabaya oyo bozomona eyaka eutaka zamba ezalaka non traité. Tango ekokoma oyo ekokota na machine po babanda kotraite yango ekwa kopermettre ke ebima musala oyo biso tozosala. Tozotambola penza, tozobeta penza masolo oyo makambo ya menuiserie babi awa. Menuiserie ezali général, donc bazosala biloko nyonso eloko moko te batiki. Donc tobeta masolo eloko moko bakobetela biso masolo bayebisa biso comment est-ce que esalemaka et puis ba prix na bango bataka combien, est-ce que batekaka na ba prix de gros toté. Papa tozo continuer beta nanu lisolo ya ba biloko na biso. Bon nalobaki lelo nga na koloba mingi te mpo nazala badoyen bao baza bamikolo misala nyonso bomonaka na la personnalité TV
ya bambetu ya bahotel bameuble ya cuisine baarmoire bavitrine nyonso ezala bato basalaka yango lelo toye awa liboso ya la personnalité tv mpo moko akwa kolakisa bino mosala oyo ye asalaka toza na doyen sur place bokozwa ye akwa kolakisa bino importance na ye na mosala oyo ezalaka nini tozopusana mpona kobeta toujours masolo mbote. Bonjour maman. Toza awa na kati ya maison na bino babi awa ezali menuiserie générale. Yebisa biso awa mosala na yo penza na kati ezaka beaucoup plus nini. Bon awa tozali menuiserie générale. Mosala na biso ezali ko monter o nyonso etali libaya. Meuble nyonso, mobilier nyonso ya ndako. Banda na charpente, kitana plafond. Yaka na ba meuble kwa mbeliri ndako, mbetu, kiti, meuble cuisine, vitrine. Nyonso ba buffet to sala ka yango malamu. Papa siko yo awa oza nani penza na kati apo tomoni babi oza doyen oza nani. Kande ba yebiso wana ngana za doyen ba menuisier nyonso baza awa. Tozali na groupe ya ba menuisier ebele. Anka u musala ekoti to yebi ndeni na ko dispatcher na mutu pona client na biso azala servir rapidement. Si wana otala bozomona bino moko babiloko eza tellement ebele ba vitrine ba mesa babiloko eza tellement moi et nyonso tokomema biloko nyonso ezali mosala nyonso moto akoya nango ona mesure ako servir na bref délai. Sikoyo toli toyeba mwa moke papa neti ba armoire na bino bosala yango mpe à peu près ba combien bato bayeba mwa moke to mosusu ba prix bazala nango. Bon mpona prix edépendaka na commande ya mutu parce que nga nakoyebiso armoire 50 100 200 dollars mais eza choix na yo te yo soko memeli nga choix na yo à ce moment là nde to marchande na pesi prix toyokani tosali misala. Merci bandeko balandi bozoka penza makelele donc ya ba machine ya sorte na sorte balobi awa biloko nyonso ezali babi ba armoire ezosalema selon qualité selon prix ndenge oyo olingeli do yo pesi commande bango basaleli mbote. Bon bonjour kombo nani? Papa Emma. Oza nani ana kati ya maison na bino? Non naza menuisier litoyeba papa musala no penza awa na kati ezalaka beaucoup plus ne parce que tomoni bato baza ebele misusu bazosimba kota bakiti misusu bazosoigne mabaya yo penza musala no eza entreprise mwa monene do biloko nyonso ezosalima baporte bambetu bavitrine tout et tout donc tozosala nde awa oyo eza usine sika tosalaka misala. Est-ce que awa botekaka kaka na ba prix ya détail to botekaka na ba prix de non totekaka na prix ya détail nakosala eloko natie na disposition etekami to commande mpe ekoya tozwi tosali ça dépend ya client ndenge asali. Donc soki moto aye mpe na bosalela ye to mosusu 50 portes. Oui eza nango possible tala toza mo etandi ebele bato baza ebele même ata 100 portes ekosalima. Ok donc tozo continuer bozomona musala penza ndenge ezali kosalema mbote. Mbote mama tomoni yo awa penepene ya baporte ozali kosala nazosala musala oyo esengeli tosala na domaine na biso. domaine na yo a ezaka otakaka babiloko eza pembeni wana ayoka musala osala te nazokanga nde porte ndenge ezalaka nokanga porte. Tolingi toyeba awa oyo eloko oyo eza namoni lokwa moi échantillon moko eza wana eza meuble ya cuisine. Meuble ya cuisine musala nango penza ezaka nini na kati? Batiaka basani babilo mike oyo ata bavere batiaka. Donc tozotambola tozosola na papa namoni oyebaka mwa makambo yango mpe mwa mingi yo ndo banda kolakisa biso parce que tomoni kote mosusu ba armoire kote mosusu ba mesa yo ndo banda kolakisa biso mwa moke eloko oyo importance na yango ezali nini net oyo tomoni oyo ezali porte baporte boyebaka yango déjà oyo ezali baaccessoire ya bameuble ya cuisine bameuble ya cuisine okotia fer
okotia cuisinière okozwa basani oyo ozosukola basani osali banzungu na cuisine biloko ezala expose te otia yango quelque part badetail nyonso na video elekaka oyo eza boîte encastre ya mire totiaka yango likolo bavideo nango nakopesa ekoleka na bafoto nango nyonso na oyo tosala na bandako ya bato mosusu ekoleka toza na badécorateur moko awa aza na mosala oyo asalaka nazopresente bino technicien moko na mosala oyo asalaka po akwakwa koexplike bino. Donc tozo continuer penza musala babi elangeza munene donc place ezali penza munene batu pe bazali ebele tozo continuer kobeta masolombo. Oui, bonjour mademoiselle journaliste. Papa kombo nani o se présenter bandeko bazolanda libanda. Jean-Louis, maître Jean-Louis. Papa tolito yeba to moni oza liboso machine oyo musala nango eza penza ni. Oyo eza rabot électrique naza kosokola mwa bapano ya mabaya mpona kotia na baporte ya armoire. Awa yo musala no eza kaka kosokola naza maître nazoforme bana nakangaka bana oyo bazala bakuluna bana oyo baza basure miwe nazokanga bango nga moko na nzela nazoforme bango mpo bayeba métier oyo. kozokamba na bato oyo balobaka na bango te bazoyoka te bapersone vulnérable nde oyo nga nalukaka mingi mpona tangisa mosala oyo. Merci eza mosala kitoko penza awa na kati donc tokosepela okoba penza kosala mosala kitoko olakisa bandeko na biso penza mosala donc tozokontinue kotambola tomoni papa tozokontinue neti oyo oyo aza baba oyo aza sure miwe bon na forme ye moto asali mesa oyo ayoka te aloba ne pete te aloba te me tozolakisa ye nde asali mesa oyo donc balobi ye alobaka na ye te mais asaleli biso mesa bomoni mesa bino moko comment ezali mesa eza vraiment na qualité moko mpe ya bien mesa yango oyo atie mpenza mpe fleur mwa likolo ndeka babi tozotambola elanga ezali penza munene bomoni bino moko ndeko na biso babi ye alobaka na ye te mais asaleli biso mosala oyo emonani na miso donc mpona koloba awa ezali vraiment général menuiserie générale nyonso ok bandeko bapesi mwa mbote bazopesa boyoki bino moko ndeko azali baba alobaka te me aluki apesa bino mbote kaka na micro ndenge ezalaka donc ye mpe azali parmi bon nga naza élève ya centre oyo babilo na biso tozosala yango oyo ezomonana vraiment tosenga bisungi kaka bato basunga biso mpo tomonana pena bafinanse biso mwa ndambo ya mbongo tala surface ndenge eza boye bamisala yango oyo awa mboka ezoevolie mpona misala ya maboko bamisala yango oyo ezomona vraiment tozosenga lisungi mpona chef de l'état mpona asunga biso bamisala yango nde tozosala ja biso toza belève wana ezalaki moko ya donc mosala awa nde babi bango menuiserie générale tozokoba tozobeta penza masolo bozomona bango na bateni ya mosala penza mpona koloba ke mosala ezali mbote. Bonjour maman. Se présenter bisa biso kombo nani oza nani? Kombo na ngai maître Sami naza pe policier nasala menuiserie nasala ba art nyonso na minute oyo nasala bambetu nasala art nyonso esenga mpo nasala yango. Omundi oza liboso ya mabaya ozali kobongisa yango to oza deja na kosala eloko mosusu mpo tomoni échantillon moko etelemi awa oyo eza mpenza échantillon nazobongisa mabaya oyo ya mbetu oyo nasala bambetu na ngai naotia yango bouche port après bouche port naotia yango nasala yango badessin après badessin nde nakangisi sikoyo nasali makambo nde nasala. Merci papa, merci. Bozomona bino moko donc ba machine ezali ezosala mosala bato bazali sala penza mosala bazosenga pe na bino penza donc bopusa pembeni bopesa ba commande balobi awa
commande ata ya ndenge nini oyo oza na besoin ndako na yo babongisela yo basala yango ndenge olingi babi bango awa ezali na charpente. Bonjour. On se présente bandeko baolanda bayeba mosala nini mpenza osalaka mpo tomonaki ozalaki penepene ya machine. Bon, nazali machiniste menuisier. Alors, nga nasalaka na machine mpe nasalaka na menuiserie. Tout travaux. Osala eza nini kobongisa bamabaya to baporte? Nabongisaka baporte mpe narangeaka mabaya na machine. Si, merci. Moko mosala mpenza ndenge osalema awa na kati osala ezali kosalema. oyo ezali baporte mosala nyonso bomoni eza na kosala awa finalité nango ezali yango tozosala mosala baporte awa tozali na centre monene centre oyo ezali bana mboka bino boza na Belgique, France, Allemagne, États-Unis mboka nyonso oyo bozokende kuna mabaya ezoya na poto ezouta Kinshasa bandako bozotonga ezouta awa biso toza na confiance na bino bino mpe po oza na confiance na biso. Donc mosala mpenza bino moko bomoni bandeko balandi TV bozomona bino moko mosala ndenge ezali kosalema bozomona bino moko donc biloko ezali mbote mama papa se présenter na nukombo nanga Jansi Pombo awa ozali kotayeba mabaya mosala no eza nini eza kaka kotayeba mabaya to ndenge nga naza menuisier tout faire menuisier machiniste awa nauti okata na si na maboko awa nazosala yango bateno mpo okenda kanisa baporte bamabaya eza bandambundambu oyo finalité nango mpo ekoma porte il faut ekoma porte. merci tomoni biso moko bamabaya oyo bomoni ebele wana babisuka na yango esengeli ekoma porte donc misala ezali ebele bomoni baarmoire bomoni babiloko nyonso mpenza ndenge ezali donc bamabaya oyo ebele bomoni finalité na yango ezali ekoma baporte ekoma mpenza biloko kotia na ndaku ekoma biloko kotia na kati ya cuisine en tout cas awa balobi bazali na menuiserie générale menuiserie générale nde makambo babi bango awa 100% eloko nyonso basalaka oza na besoin baporte bango basalaka oza na besoin bambetu bango basalaka oza na besoin basalela yo babiloko ya cuisine bameuble donc bango basalaka nyonso yango wana biso na kati ya la personnalité TV tobengi bino tolobi bozala branché bozala cotier na kati ya la personnalité TV mpona kokoba kosala badécouverte merci ya trop na bandeko nyonso oyo baparticipe na émission ya lelo merci na Papa Mitterrand, merci na ingénieur Metitima azalaki na sima caméra pour kozela bino ba image ya bien o bomoni na kati ya maison na biso ezali na kati ya télé précisément na Bibwa donc na campeur balobi benga wana nde eza makambo mosala ekosala makitoko merci na mama Doris Lema na gata la personnalité TV merci na bamembre nyonso ya soutien o balandaka la personnalité TV elongo na votre humble servante Vinicia femme noire femme africaine pièce contre pièce balobi biso mosala ti na ti tozokoba toujours merci na bino nyonso donc merci na Arlette Matoko Liswa Nzambe MBC Bazabakana Yamo Général John Kimbambu Badiba Wesut Yagi Voix Mama Bokobank na kati à London City bozala toujours branché scotché collé na kati à la personnalité TV bozala jamais déçu.